Lekechu kotika te. Oya bimisi bitumba. Oya tumbolaki. Naba oyo babundi. Bango nyonso foko porte bango plainte. Donc, oya tumbolaki. Na oya bimisi bitumba. Bango nyonso babundi basali désordre. Oya tumbolaki ezalazalaki na tort. Oyo babundi siye. Bango pe bazana tor po na dignité na justice congolais etinda batu basa la justice na maboko na bango moko yango le Kechu porter plainte ndeko mwasi o batongi na 5 pingles sans anesthésie porter plainte ya coup et blessure na ba makambo ebele kaka kuna bakoyebisa na justice mutu nyonso bungisi biloko porter plainte en bref elingi koloba boye batu nyonso bazalaki na kala wana batu nyonso bazalaki na village Mpanda ezala situation nini ekwelaki yo ya muke na ya munene ezate nyonso eza ya minene bokende bo porter plainte contre bato babundi bato baseme trouble ndengwana boko porter plainte le Kechu moko pe porter plainte faut ezala porter na justice pe na la police nyonso o eza pembeni même na tribunal même soki wapi mutu na mutu a porter plainte donc elingi koloba batoyo faut bakende rendre compte na justice faut bafuta biloko oyo ebungi ya batu na ba oyo babebisi pe bafuta susu amande na l'État soki pe bakosala ata 2 mois ferme ya kasho bakosala yango. Suluzolo babunda te o e place mo afinga mutu non respecter mutu po batu pe ba respecter na musala na sala ya ki comédie. Obi niveau pesi o pesi le Kechu passe. Na ndenge le Kechu azala na bino yo sala kambo sala lobite fendi. Ozo kisi bato panzi ba milango zo panza kiti donc ozo kiti zo buka kiti tombole kiti. Destruction méchant. Oyo sala ki hier. Papa ezanini ko 600 okabasa ma poto ba pesa bino be loge ya ekomisa bino boyo quoi. To pesa faute pas na yo parce que yo outaki na table na yo. O eti na table ba cheval pour yo ko finga batu ba vanaki na bango ekiri ba olia ba o mela chose qui bien. O ko finga bango ba beti yo après ko beta olingi pete obité jamais rose qui na batu il faut bunda donc opandi soirée ya batu opanzi biloko bato ya kolia opanzi ba masanga opanzi ba kiti ya bato opanzi est-ce que fendi au foot ango mais normalement faut foot hein? Je te jure na le que tu te mais oh ça là qui to ça qui wana le que tu ko lo bano moté akwena se akwa baluka ko mwana aholela parce que l'autre ça qui non mon frère on se respecte arrête Omar Azaki wana papa Omar Azaki wana notre théâtre vandi se respecter la Pierron no mas nouveau mariage se respecter adaï on va se respecter ndeni yo perdre ka boye les questions on le ko mo ke mo na batu bon so na bimena mutuka bongo on le la ke kumba pour on bébé les soirées biloko lia écoutez qui est cher organisation ba décoration au BBC Sandy dîner un peu qui star ngo ka ne comment ça bino bongo no au foot biloko mona bato ba ndeko na nga na sabino bomona kité aruna ça qui présent ba Yvette Scalo mona sabino bomona kité ta ka Oscar Marie ta kimi ba kimi si ba mettre ba tombole ba bimi c'est pour no ba qui nzambe ka kazambo azamalamu bongo ka biso babilonge panzani bongo ka biso kuna ba colonel sabino milange tamboli na soirée likolo fendi le qui me se bateau village Panda baba ke comment ils appellent ba kuluna ils appellent ba bunda ka non papa c'est respecté le bateau au bébé cible on est sur les ailes que tu te et que tu louer ba kits yo buki wana ba kits au panzi milange bateau au foot parce que eza yete a louer yango a sombe ke tika garantie a tiki dépôt pour azwa biloko wana ba biloko olia wana opanzi ba tuba ata yo moko fendi c'est respecté et
ebele bato internet ya fifi abungisi modem abungisi téléphone abungisi biloko na nyonso azalaki nango ada ilunga azalaki wana mpo nini akokosa oyo osala ete ah non mon frère au décevoir biso na niveau moko pas possible ene tozala tomona ko ke garçon mo bosala no théâtre na yo banzonzingo olobaka no mwa bien et tout comme ça mais modèle osalaki ba réaction na oyo kake obundaka na yo eza ndenge na obundaka il faut soki songo kuna na sora bato te bon le que tu as okwe bongo obambaki mulenge le que tu okwe ki panzi olongo olobaka biso nini olongo expliquer bato nini ba blessé ba ozaki kuna fimo azaki wana batonge 5 épingles sans anesthésie na bisabino vers 1h du matin oh le lokwa liboma 5 épingles pour Fendi et ça passe et ça biso passe choqué biso donc tout le monde azaki choqué tout le monde azaki wana donc bat baleli obebe sele bato soirée bat ba olela pour la yo Fendi on nani et ça les bien de batombola que baba qui on a si et avec nous sur les ketchu to va notre sol pour la sikona éviter ce qui azabia la ce qui sinon ah na ozo les ketchu merci na bino botel ngai na lingi bino mingi et on continue ko linga bino mais Fendi loko sali nzamba ofuta loko sali obebe sa mbonga mona batu a tembongo na j'ai pas récupérer moi mukie a survivre nango loko yo sali nzamba ofuta merci to comme na souka émission bato so telinga bo comprendre que na monter pour mamoleka ki na lalité stressé donc na lalité bato ba olle la famille que tu bazaka ba olle la loko ba mi ki pour ni famille comme ça de loko merci beaucoup papa Guillaume Loni merci Bertie Souvezara merci na bino de bota la biso o bolinga biso na lingi bino mingi na continue olinga bino to so la ngona le kichu to yambaye après c'est des classes mais pour le alors expliquer pe malogo bon la pe meke le azo yeba suni na sate bon que kana makambuti merci au revoir ce côté là boy au décourager bato belo bandima été comme ça makambo pour image ils na kata téléphone en ebungi mais quelques images to soki ka ya ba kiti ndozo buka Fendi obuki ba kiti opanzi milangi osokisi bato yebisa ko biloko nyonso sali wana ke ofuta parce que loko muninga soko yeba ke oza muto ba trouble po ba biyo bundaka na ba boîte bundaka na ba bar so bi ko oza muto trouble o sandeni likona ngo plafond sande no ya noté olongo na table ne po ya na table bato ko finga Fendi c'est là que aux artistes comédiens ba on nous lo ba bundate o ya place mo afinga mutu non respecter mutu po ba tu peux pas respecter na musala na sala ya ki comédie au niveau précis les que tu passes na ndenge les que tu as na bino yo sali kamo sala lobite Fendi ozo kisi bato panzi ba milango ozo panza kiti donc ozo kiti ozo buka kiti tomboli kiti détruction méchant oyo sala ki hier papa zanini ko 600 au kabasa ma poto ba pesa bino ba loge ya comme ça bino boyo quoi to pesa faute pas na yo parce que yo o utaki na table na yo o eti na table ba cheval pour yo ko finga batu ba vana na bango ekiri ba olia ba omela chose qui bien o ko finga bango ba beti yo après ko beta o lingi pete obité jamais rose qui na batu il faut bunda donc o pandi soirée à batu o panzi biloko bato akulia o panzi ba masanga o panzi ba kiti ya bato panzi est-ce que Fendi au foot ango mais normalement faut foot hein je te jure na le que tu te mais oh sala ki to sala ki wana le que tu ko lo bano moté akwena se akwena baluka ko mwana a olela parce que l'autre ça qui non mon frère on se respecte arrête Omar azaki wana papa Omar azaki wana moto théâtre vandi se respecter la Pierron de masse nouveau mari se respecter adayi longo ba se respecter ndeni yo perdre ka boye les que tu on le quoi moi qui moi ba tout bon ce qu'on a bimena mutuka bongo on le la ke kumba pour obébisser les soirées biloko lia écoutez qui est cher organisation ba décoration au BBC Fendi
dis-nous un peu. Qui star ngo ka ne comment ça bino bongo. Non au foot biloko mona bato. Bande ko nga onga na sabino bomona kité. Aruna ça qui présent ba Yvette Scalo mona sabino bomona kité ta ka Oscar Marie ta Kimi. Ba Kimi si ba mettre ba tombe les ba bimi c'est pour l'homme ça qui nzambe ka kazambo azamalam. Bongo ka biso ba bilonge panzani bongo ka biso kuna ma colonel sabino milenge tamboli na soirée le cola fendi. Fendi le Kimi c'est bato village panda. Baba que comment ils appellent ça bakulu ils appellent ça babundaka non papa c'est respecté. C'est respecté le bato au bébé cible on est sur les ailes que tu te et tu louer ba kits yo buki wana. Ba kits au panzi bilange bato au foot parce que ils a été à louer yango à sombe que tika garantie à tiki dépôt pour azo biloko wana. Ba biloko on lia wana au panzi bato ba ata yo moko fendi c'est respecté. Et bien là, tu as dit que tu as fifi, tu as modem, tu as téléphone, tu as loko na nyo khazaki na ko. Ada ilunga. Asaki wana po nini akokosa oyo salaité. Hein? Ah non mon frère. On décevoir biso na niveau moko papa na ye wana batu moko bobaya ko baby sango po baza ba artiste comédien non. Non. Tout se respectera ko. Ça respectera toi mikolo makasi toi mikolo tozana banda ko toi responsable ah bon moni mwana ba c'est les loko oyeba ki ko baby c'est ko étouffer eloko muninga ko yate bobi passion opesi le ke chulobita bobi passion opesi le ke chute et belé mbongo mwana ba to bimisi asa le loko on est la récite ba to théâtre bo baby ça. Le but est hier, tu as une soirée et tu as organisé une soirée mon Lili. Dans le moment où laïté, soirée mon Lili, c'est bon mon image wana, soirée zaki mon Lili, bat boyem, bat pina. C'est vraiment chic. Tu vas dire wana tu sais catholique, bat mais là donc soirée mon Lili, donc waouh. Le village pas de pas les quelque chose. Si vite même tu vas aller là bas papa Marc Bongo, tu vas aller là bas Pierrot Ndombasi qui non fantastique. Bah c'est respectable. Ta tête bah c'est respectable. Tu vas na bango, tu mets la tolie, tu seka. Soirée kitoko. Buto botomoni et qui ba ada ilunga et koti. Et qui ba ada ilunga et kota raté bo et koti de batambo la ada ilunga fendi les autres. Ba kota kate ba koti na soirée. Ba ke ovanda. Mon parti kuna cheval aka. Atambolana héritier watanabe avant de qu'on na ba théâtre mususu ba fille à théâtre mususu ba belle biche et tout consort clair hein avant de qu'on mon panzi soirée qui to comme donc soirée déconner côté qu'on mon panzi pe Oscar Marie to millionnaire en kilote donc soirée on s'en ba mbongo ba yé donc soirée ça qui on déconner il y a qui na ba stress ba ils sont organisés donc on a moins stress stress, moi j'ai un stress, donc quand mon courage au Kenya, courage au bêtisier groupe, ils ont maté au kita. Ma fendi ba kota kete ba koti. Na ebite so ba malinga ba comme le roi Michael Jackson. Fendi na mboko pe na jouer malamu te. Fendi na jouer le quoi ba à le plafond le quoi ba auto ebite le quoi ba onste le quoi ba la richesse ba kanga qui ça. Non, non Fendi non. Je te jure Fendi. Fendi ya vandi kuna na ba rato ba donc comme jeune garçon ceux qui m'ont kimia et bon moto boy et en abino je sais pas Fendi avant na quoi na ye kuna ba aka cheval blanc Kevin ba vandi na quoi na bango donc soirée avec biso to vandi na ba Pierrot Ndombasi na ba Robert Kabongo na ba Yvette Scalombo si bitement boy to moni Fendi ce que Fendi bakajika a outi musika na table ozalaki musika pour qu'elle na table côté ba akabazalaki avec ko la belle biche ça la peut théâtre pour qu'elle que so la ye au peut mutu accepter des fois il faut avoir de manière de maturité le ki nyonso na bo moya bato maturité et le ki nyonso na vie na biso que pesa mutu bo sololi o bena mutu baze mutu abina na zala bato on va na banana ba pédé wana franchement
Fendi, attends, yo koto son maître sans paquet. Oh, tu n'as pas non musique, on a des jalousie. On est trop jaloux. Ouais, tu vois la mission au baby s'asseoir à moi là bateau. Oh, respecte Rabino, après ça Rabino ba honneur, ba éloge, ba tunanga na zalana ba yo ko sala lobité. Lo ko sala lo ko sala ngote. Ok na mesa bateau, ok ko finga bateau ba pédé côté bazalaki, bateau ba lo ba otomboki monde ba bambaki on a sé. Bitubo bimi si trouble bande ko nanga na ebisa bino. Eloko fendi bakajika salaki lobby hier. La soirée à Lekechu, non. Abimisi bitumba moko pas possible. Na ebite basi na bino so basipota bino nene na ndebo za brutal bongo. Ndebo za na brutalité bongo so ki bo vivre kaka bongo na basi na bino. Mais non. Ba ndebo koli bongo so mo bala ko kola bon fo za na maturité. Eza la yo, eza la Kevin Cheval Blanc. Bo za na maturité. But ba ki na ba tambongo ba mi konsi ba ta société songolo pakala ba ki na ba ta ba bêtise na bino te bitumba la bino non. Fendi bazo pekisa yo ba ko eso déjà na se. Ba pekisi yo. Si kama ma bitumba vanda non. Na bisa bino ba internet na sonio fendi bakajika sala ki hier soirée. Donc na bisa bino abo mo na ba image pour ba image mususu ba téléphone ba te bungaki ba zoki bon on a déjà ba kiti ya bukana a panzi milangi na biso pas possible. Basi ba comédien ba fendi ba passa ba conseil ne ba trop agressif c'est pas bien robo mayo kufi. Ba cheval ba mettre ba to ba sala so ki jido so ni. Oui, na table bon au finga pour au tumbo la bango. Pour na nani balbiche, ce qui balbiche. Dis-nous un peu. Bande ko nanga o le ka ki ye nzambe kaka le kechu na ebite siko mona na so za bien. Na ebite le kechu ero na minute so za bien. Parce que na lobi ndenge akwa ki na se na ndenge bandi o lela takana akokana o makabute. Abandi na ko lela ko na azumu tukane na kota kendaki. To ebite siko mona nga kendaki wapi? Alléluia, pourquoi zo peki sa fendi a panzi milangi basi bazoki na makolo netingani net nanga diore bungi ba boucle d'oreille et bungi aruna bungi si montre na cher batu bazoki na bisa bino lobi pagayo yo fendi soko tala oboe tu es non beau soko tala oboe o décourager batu belo bandima ite ko sa makambo. Pour image ils ont na téléphone en ebungi mais quelques images tozo ki ka ya ba kiti ndozo buka fendi obuki ba kiti o panzi milangi o sokisi ba yebisa ko biloko nyoso sali wana ke ofuta pas eloko muninga soko ba ke oza muta ba trouble po ba biyo bundaka na ba boato bundaka na ba ba so bi ko za muta trouble o sandeni likona ngo plafond sande no ya noté. Oh non, la table ne peut rien, la table bateau est finga. C'est là que aux artistes comédiens. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote ba rando na ba randonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote banamike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Tania Mabedi, en tout cas au sali mablamu, na ndenge au lobby makambo elekaki kuna. Mais basia poto basali yo eloko te. Ko tiaka basia poto na makambo na bino kuna te. Bango te babimisi bitumba. Soki ozana kanda po oya yo Karine Mokonzi akoma mwasa poto yango wana fo takaka basia poto nyonso po yo obebana na mama YouTube alors basia poto basale logo te alors kotake bango pete po zali na kanda na motema pasi ya Karine Mokonzi la baronne mama YouTube autorité morale icône vivante Tania Mabedi masolo bete za bien kakande oyeko bebisa na basi ya poto na sukisi awa botika la malamu et ciao Atemania. Bonjour, bonjour, maman Olga Kabelo.
Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso ozosala vraiment oza moto malamu. Moto sapesi ombongo, garde no kwa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka. Vraiment félicitations. Tala banda Belgique eti awa en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbena meki. Moya na mekate suki zana mutu. Suna fungoli suki. Mama bitekuteku bitekuteku ndema kambo onga kabelo oye batika yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland de Townsville ndeko mwasi Nzambe apambola yo yango ano bandelaka biso mateya badoration oza moto wa Nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku ndema kambo etala. Merci vraiment, merci maman Olga. Yonde nani yango bitekuteku ndema kambo yaki yango maman Olga. Vraiment félicitations Ululu mama ngayo okanisinga tala nde makambo yaki yango bitekuteku tala tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi Nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo ye tokos tala mama okokisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations. Thank you very much my sister, God bless you. Thank you for everything. Thank you, good job, God bless you, I love you too. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.